Vanda ikaka nanda mokonzi Ahab qui est mobali ya Jezabel. Ye mwana pe akosea ovana palace wana kana kiti ya papa na ye. Ye mwasi pe Jezabel molimo zali ko bande ko zali molimo ya teti molimo orgueil. Batinyo ba kufi Jezabel azaka. Amona ki ba promotion ebele bambula ebele a colonizaki Israel na molimo na ya pite na molimo ya dominance na molimo ya misala mabe. Toyo koma na point où bana oyo nani prophète Eli tangu azalaka wapi tama kimaka wana bambule bele tangu azalaka na montagne ya Sinai nzamba yebisaki ye etekende pambolanga mwana oyo komya Jehu po koma nani mokonzi Jehu na era azalaki wapi kaka wana Samaria kaka na pays wana kaka ebo Élysée azalaki kaka place wana mission ni bapesaki bango baneuzoke na conclusion tosala attention na makambo yaka ya suka mokonzi Jehu azalaki na mokonzi te azalaki ne kaka na clique ya bana kaka bazali bali na kati ya Israel wana kati ya Samaria wana bazali to ko travailler na bango ba mokonzi nde ayi ko comploter ko sala complot koma ba ko monter le coup oyo nde yepe a participer na coup ya ko boma nani mwana oyo ya Jezabel sikotaba yaki sangwe panza ina siteke ye mutabani ko mata ye mutamonte baku oyo peti wana Jehu wakomi ko yana ngenge jusqu'au point wakomi ko bengereja ye abo succès na kiti wana letaba yaki na entrée ya palace ki ba ko monta ba ku wana so to ba wana ba date le ba coup d'état taba koti na kati ya palace na likolo na fenêtre Jezabel amona ki Jezabel ko la za molimo ya teti Satan ndio ke to fila ba fila tuma azali na milimo ya couleur nyonso amoni deja bapeti wana baza koyaka ba Jehu ye kuna a se dessiner atie ba masque atie peinture a changer suki alati neti aka mutu mususu moye ba reconnaître ye eza lisusu te kaka na likolo wana alobi sikoyo na Jehu mutu aza koya yo oza koyaka j'espère que oza koya avec paix na Omri qui est papa ya Ahab yebo kilo ye dani Jezabel mutasomba kama mabele wana ya Samaria bazaki ba première génération ba konzi kuna abiyo goza ko ya awa ndengo boma ki mwana ya batu ya nani ndenge po limo ya koboko ko sisa suli bota batu ya Imri o ya Omri ki ya ba Ahab Jehu plaza ki yoza nani mwasi na za kolobona za nani Jehu apesi ordre bozo mwasi na bobi misena na fenêtre basoda bakena likolo bazui Jezabel sake baye bakeye Jezabel babengani na fenêtre babwaki na libanda kuku aye na babelona apasuki na erwana Jehu akanisa kiete mwana ya parmi bana ya nani ya famille royale kaka mokonzi ko clan yonso famille bazako fanda kaka na ndako wana kaka et puis ye Jehu mission akenda kuna kenda wasu peut-être pour bazina nzala en plein bitumba mona ka bilo olia bitoko za dama kana e bien nzala zoaka sumbungu zoaka nini kindu mona ka nezo akomene mata ndaba sama contrôle les asu de passer ba famille ro on se presque akangi ba mo comprendre akomena kuti tout ce que c'est comme na kuti ça kana konsumiente ne pes ne place on apesa ki ordre ke bozo mwasi ona kwa ina mabele boke ni osala nini kokunda ye metamba ina mabele ba kuta ye wana nini ne sale bake bakeno kuta ya sa panza la kene ja batu ba mbwa ba lele de ya mikondo batike skeleta pam Nzambe alobaki na nani na Ahab à travers Mosai na Eli ke ndenge babomi nani Nabot ndenge babomi kuwa na bango nzoto na bango bakolea ngona ba mbwa ya cité makila na bakomela ngona ba nyama ya zamba tamba kiti na seye jewe ya kotala ba yeseki bakende kokunda nzoto wana bamoni mikuwa ya pamba nzoto nyonse moyo sute mebe après ba enquête ba yo comprendre que donc mwasi wana azalaki mwana na kati ya kuru wana tena azalaki mwasi ya Ahab kienani Jezabel ye wana de kufa ya Jezabel place wana eyaki ko salemela kasi suka ya Jezabel ya ngoyo esili mesuka ya famille ya ba Jezabel o ya libota na ba ya clan Ahab nano esilite kwa bakotsa ki
nani saga na Israel bakosa iba nzambe babala mama ani landa sikoli solo oyo koma elekela na minita suka tozali ko kende bakamna bisezali ko sila Jehu ake apesi ordre na ba pays musu elandana kiwana batu nyonso bazaka ba camarade na famille ya famille oya Ahab mobali nani na Jezabel bango nyonso akomele bango lettre bakonze wa mboka wana kiba o nyonso bazali ko bomba mutu nyonso azali na relation familiale relation ya ba camarade na libota oya ba Jezabel apesa liste awa soki te na ngai na bino oya ko mukonzi siko yejewu na kosala nini nako boma bino nde bato na babangi na bango koboma bato oyo bazwi bato nyonso babomi bango bazwi bamitu nyonso na 70 relation azalaki nango na libanda ya Samaria batia yango na babassin bazongisi yango na Samaria na maboko ya nani ya Jehu buto na lali abiuta bamitu yango place wana na tongo atali bamitu nyonso bakonte yango abina bana Israel ngai te mna bomi bango kuna na ngambo wana boke na ukunda bango kuna baje ukunda bango wana saku numéro 1 nzambe aprometaki Eli na montagne ya Sinai ke Jehu ye mutakosilisa batu nyonso basambelaka Baal soki akosilisa bango teke moko akimi mutakolanda bango nani Elise me makambo ya nzambe ebandi prophecy ya nzambe soki ye na vie ya bana ya bato ezala kitoko ezala mabe ekoleka te ekosalema 70 bato liboso na ngambu mosusu ya mabele ya Jezreel na bapayi mosusu elandi bakufi kokende azako kende Jehu nakiki ba camarade na ye bakutani na ba fermier bata babilanga oza ko comprendre bakomi na point où ba fermier wana bakutani na Jehu balobi ke biso toza kokende na Samarie oya kotala famille royale poto opesa ba cadeau basubi baza ba master na biso Jehu atuni bango bino baza ba camarade ya famille ya Jehu ya Ahab ya Jezabel oui ba febe nyonso na sara ni lisusu babomi ba lisusu parce que bazolandela clan Jezabel clan Ahab na minute suka il y avait encore un groupe de gens oyo bazalaki kosalela Baal bazalaki ebele ba million nombre ko compter na kata Israël na bana Israël na ba bikolo étranger na kata mabele ya Samarie bazako sala nzambe tufungutule na nini ya Baal makamuni njewe asalaki abito kosali sa feti ngai pe na koya kopesa nzambe ya Baal ba sacrifice ba cadeau ba onyos basala ka Baal bo banga na bino te ngana ko servir nzambe Israël na ko servir nzambe Baal parce que na bina garder puissance politique na ngai na ko zala net na katikati entre ba nzambe nyonso mibale boya na temple na bino bo sala oya bino nini feti mama anilanda dene saga matia na msekomi ukena suka poto tirer conclusion ba conséquences na ba conseil ni to ko pesa na vie des places oyo ba tu nyonso ba ndima ko sala Baal ba yaki mokonzi azo partager pouvoir ne bien na ba religion nyonso. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. Mulher de mini saia, é uma armadilha de Satanás. Mulher de barriguinha, é uma armadilha de Satanás. Mulher de cola, é uma armadilha de Satanás. Mulher de coropa transparente, é uma armadilha de Satanás. Mulher vestida com roupa de homem, é uma armadilha de Satanás. Cuidado com ela, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. Mulher de mini saia, é uma armadilha de Satanás. Mulher de barriguinha, é uma armadilha de Satanás. Mulher de cola, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado,
Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. Mulher de mini saia, é uma armadilha de Satanás. Mulher de barreguinha, é uma armadilha de Satanás. Mulher de cola, é uma armadilha de Satanás. Mulher com roupa transparente, é uma armadilha de Satanás. Mulher vestida com roupa de homem, é uma armadilha de Satanás. Cuidado com ela, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. O mundo virou de pés pra cima, o mundo virou de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus, é uma armadilha de Satanás. Mulher de mini saia, é uma armadilha de Satanás. Mulher de barreguinha,